Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Bandeko balandi ya Congo check check TV. Na pesi bino mbote bipai nyonso bokutami. Bozwa penza mbote euti epai ya ndeko na bino cœur sensible. Na bosanite kopesa lisusu boss na biso Sibu Mutombo mbote bele. Papa umela na kiti ya kibokonzi nzamba pesa yo makoki ya kokoma na mibu ya ebele. Po yonde mutozo sala biso tomona na bipai na bipai. Zwa penza mbote na yo yango yo elongo na libota na yo mobimba. Bandeko likambo na ye nango ya lelo tobongisa mwa comportement. Sujet ezali ete invitation na fête. Bandeko tangu bandeko bazo bongisa fête. Ezalaka penza likambo ya papa na mama na kati ya ndako na bango babongisi eloko oyo babengi fête. Basali programme ndenge fête na bango ekezalela, sali bakozwa, nini bakolata, nyonso soki ebongi bakomi na niveau ya ba invitation. Sali na sali ezalaka na nombre ya batu esengeli bakuta. Eza na sali mususu ya 120 personnes, 500, 800, 1500, mususu 70 personnes. Kaka lolenge sali ezaleli. Kasi nini penza ya mbeba pe ya kokoso ezokutama na biso ba Congolais. Likambo ya mabe makasi tangu ndeko abongisi milulu na ye ya fête. Akaboli ba invitation ye azwi sali ya 120 personnes. Par exemple, apesi ndeko cœur sensible invitation. Apesi ndeko nangai MKD invitation. Aye kopesa Mama Sophie invitation. Nini ezo salama bandeko nangai? Tangu bandeko yo bazwi ba invitation wana na pesi par exemple. Ndeko songolo ba pesi invitation akene na fête. Soit babengi bino couple, bakomi couple kingandi. Soit yo moko mama okei. Po ezape na ba fête mususu mona papa koki kokende ye moko, mama koko kende ye moko. Ezape nza na problème tie. Kasi nini ekoma koleka bandeko na ngai? Ndeko na tangu asalisi milulu na ye ya fête. Ayeko kabula ba invitation na sali ya 120 personnes. Ayeko pesa ndeko songolo mukolo pe ya mariage ekoki. Ndeko oyo babengisaki na muninga jour yango ekoki. Azana bana 7. Ayambaki bapaya bawuti Angleterre, misatu, 10. Ezana ndeko moko awutaki na Italie, 11. Na ye moko, 12. Mubali na ye, 13. Bandeko na ngai likambo ya soni, ndeko wana akumbi ndakune mobimba 13 personnes. Ye elongo na bana na ye 7, na mubali na ye, na bandeko misato bautaki na Angleterre, na camarade na ye autaki na Italie. Bake 12 personnes à fête. Invitation ezaki moko s'il vous plaît. Ndeko wana salle ezali à 120 personnes. Ndeko wana ke na fête. Fête ebandi bavandi. Mwana na ye ya 4 ans ya 5 ans azwi place avandi. Bandeko bazwaki ba invitation ya mikolo ba ye. Ndenge kaka ba Congolais toyaka. Ba 2h du matin, ba 23h, ba 22h. Bandeko wana ba ye. Tangu bandeko ba ye ba telemi. Protocole amoni ete epa ya mama songolo kuna amemaki bana ya mike.
mwana mosusu ya 7 ans afandi, ya 5 ans ya 3 ans azwi place. Protocole ya ye atelemisi mwana atie bapaya oyo bazwaki ba invitation. Mama wana bombi kanda na sa motema. Mais invitation bapesaki ye moko puisque ça les a ya 120 personnes. Bandeko tomeka kobongisa. Tomeka kobongisa eza makambo ke ezosala soni. Ezosala passe. Tangu ndeko oyo apesi yo invitation, saki asepelaka na yo. Eza pe na bandeko mosusu oyo fai na bango na ville. Bazwaki occasion wana te ya kozwa invitation, yo ozwi invitation. Kaka lokola Congolais aza problématique. Na bakisi lisusu bandeko oyo balobaka lingala ba pays voisins baza ba problématique. Akangi kanda. Abombi na sa mutema. Feti ya ndeko elekani malamu. Me lokola Congolais akendaki na feti wana. Alukaka kaka epai oyo akokritike. Soki atali mwasi alataki malamu. Atali sale ezalaki kitoko. Tangu feti esili bazongi na ndako. Ndeko wana abengi ndeko moko songolo. Ah, feti elekani na kinango bien mais sale ezalaki mulunge ha. Robe wana alataki zaba robe moko ya kale. Ngaku na mona ki robe wana pa bandibwe. Mon Dieu. Congolais toza boye pourquoi? Congolais alukaka kaka eloko ya ko critiquer. Na tangu likambu nyonso eleki nango malamu. Epa ya Congolais faut critiquer. Soit ça les alaki mulunge. Soka moni ça les ali bien. Ndeko alati kitoko. Makambu nyonso eza malamu. Ake na kota biloko akolia. Banani balambaki biloko. Ah, ntabane zaki makasi Mungu eleka. Yango mama mususu be kolamba te batika. Mais ezalaki penza mabete soki ya lolenge nini. Mais lokola mutema ya bato mangala emesana kako kritike. Ake na biloko akolia elekaki mungwa. Biloko akolia na fete ezalaka ebele. Ata 45 sortes ya biloko akolia. Mais ye peut-être amekaki ntaba mutezalaki makasi. Asangisi biloko nyonso ezalaki malamu te. Pona nini fete ya muninga ezala 100% kitoko te. Na munoko oya ye. Abandi ko tia matonga, abandi ko bebisa, abandi ko benga partout. Bandeko to changer. To changer, to changer. Bozoka nazolo bato. Nazolo bateke bo. To changer. Nangai na kati. Nazo zwape implis. Naza musantu te. Naza pe na mabe. Po naza na mukili oya masumu. Esuki wana te bandeko na ngai. Congolais. Abandi ko benga. Abandi ko diaboliser. Ndeko mwasi. Oya balaki. Apesaki invitation. Na esengo nyonso. Tokoma lokola famille. Bandeko na ngai. Eza makambu moko. Ezopesa soni. Makambu lisusu. Oya mabe koleka. Touta na bamboka na biso touta. Likambo sina lobango na kala. Ndenge tokoma awa na poto. Mwana ya bumbu bana ya masina ya ngaba ya selembao. Bana kitoki mosi. Bandeko na fingite. Mena sije mutetindi ndenge wana. Na poto batikala susute. Biso nyos tokoma bana ya Gombe. Biso nyos tokoma bana ya Mbinza. Bana ya Bandal. Moi j'habite à Bandal. Ngana fandina limete. Bana selemba una poto babunga na kitoki mosi. Meto uteki na ba famille pauvre.
bandeko na ngai meto ye awa na mboka oyo eza na abondance etonda biloko ya kolia meloko esalaka ngai pasi mpe mawa mutu alongwe ndaku na ye bandeko ntango yo olongwe ndaku na yo tomekaka quand même ozokende fete tikala kolia ata ya mokie mpona dignité na yo moko nini ekomaka mutu akomi na feti ake kozwa basani atondisi tina likolo abandi kolia biloko etikali swati bandeko oyo bayaka na basashe babwaki biloko perte na perte esuki kaka wana te ndeko soki asilisi kolia alinga kende nayebi te basashe soki ekoma komemama na basaki j'espère eza ndenge wana ndeko akeya bandi kotoka biloko abandi kotoka biloko ye moko azwi 7 sachet 5 sachet atie makayabu atie nini atie Thomson ndeko nasi namona ndeko moko akamati Thomson makayabu akamati ngombe ntaba a mélanger sachet moko tala kabakata na sachet siko ndeko nanga na tuna nanu tangu bomemaka biloko wana otie na congélateur tango yo ozobimisa yango eske ezalaka susu na goût ya kolia ya malamu to te totika komiyokisa soni tolinga te mokili ridiculize biso mpona biloko ya kolia bandeko ebele babimisaka misu otondisi basashe ozokende nango wapi na bakwanga na fete ekoma ya koyiba poto ezali mboka ya nzala te ntango oza na 3 euros okoyeba kolia yo na bana na yo ndaku no mobimba pourquoi makambo ya boye ezosala pasi eza na bandeko mosusu oyo bawelelaka biloko ya kolia na moma kuta kolamba monanaki te azalaka kaka na baraison azalaki na bana akendaki boye meza bandeko wana nde bakenda kozwa bakenda konduka biloko mbangu otondisi basashe ya ebeloke nango na ndako tie na congélateur biloko yango pe ekosila nango goût yango kaka obanda koservi mobali na yo ça c'est la honte vraiment c'est la honte tomeka kochanger mpona nini boye soki bandeko na biso totika basali ndenge wana eza mabe me tokoki kocomprendre me biso awa te pardon namona ndeko ya mobali moko bolimbisa misuni neti boye bandeko na ngai misuni neti boye ndenge na simbi azokamata misuni bandeko na ngai ya mobali azokamata misuni azokotisa na poche epesa ngai pasi makambo mosusu nakokaka te franchement makambo mosusu nakokaka te franchement akamati misuni azolia azokotisa na poche eza bese te olala my god eza na ndeko moko bazofilme azoyeba te aza pe na fiancé na ye ya mundele aza jeune fille akoko ozala ba 24 25 biloko moko ndenge wana ake kozwa basani misatu plein moko apesi mobali na mundele moko ye moko azolia mundele pa aliaka na ye mingi te ntango basisi kolia azwi sachet ya noir abandi kosoka biloko bazofilme ye na mobali na mundele pembeni epesaki ngai mawa epesaki ngai pasi
Oh là là. Balobi te ke na feti o memelo kote. Pona tangu ndeko asali feti. Biloko parfois etikalaka. Balendi ko bwa kezali pe perte. Menazolo baba ndeko oyo ba memaka na kilo koso. Oke konduka 5 sachets. Ndeko mususa ko sangisa ba sachet ya ebele. Sachet moko asangisi. Bisangisa sangisa kuna. Mon Dieu. Nini kaka communauté oyo? Heba Congolais. Izo pesa mawa. Tozongi na ndeko oyo amemaki mwana ya 3 ans. Oyo afandisaki mwana ya 3 ans na kit. Akumbaki ndaku ne mobimba. 12 personnes à place ya invitation mutu moko. Tangu feti esili ndeko ya balaki. Azozela. Muninga na ye abenga ya pese félicitation. Nzoka yesi akanga kanda. Lokola bateli misaki mwana na ya 5 ans ya 3 ans. Ndeko oya balaki. Ça n'a rien à voir. Ayebaki te nini le kanaki. Mais a moni silence moko boye. Tout changer. Faites ce qui va bengi yo moko mama kende yo moko. S'il vous plaît. Kome mangulu pa ya bana te. Okamati mwana muke ofandise na kiti oyo mukole sengeli afanda. Baloba te. Bateli misate. Okangi kanda. Tobongisa bandeko na ngai. Critique. Okoki pe ko critiquer mais obombi yango na kati na yo boko kakate. Soit omoni penza likamoko eza nango ya malamu te eza ya mabe. Balobi te ke tozala ba santu mbala mine. Soit pe omoni robi ndeko alataki. Esepeli siote. Okoki pe ko gardango na yo moko. Eza nango perte te. Po bandeko ebele ba mona kasoka critique te ezali perte. Oh là là. Tozo kende wapi. Tobongisa mentalité na biso. Feti na tangu ba bengisi yo moko okei. Na tangu ba bengiso na papa boke. Po sali na tangu ezali ya 120 personnes. Yo na ndaku no obimi na 12 personnes. Yo lingo mimoni sa yete na ville wana balingaka yo mingi. Oyambi ba camarade ba uti na Londres. Omemi bango na fete ba kina programmité. Pour excuser bandeko. Camarade na yo oyo memi na fete azalaki na programmité. Mais le quoi to zakaba problématique. Tokenda kaka po to bebisa. Na yebi ndeko moko na Stuttgart. Ndeko wana pe na kotala ye penza boye azalaka mutema mabe. Bandeko moko babalaka. Bazalaki penza boye famille. Mendeko wana nini oya salaka balandi ya Congo Check TV. Aye na survette na kati ya fete. Asalaki yango exprès po abebisa fete ya muninga. Mais na ba fete nyonso alataka bien. Bande kwa mangala. Soki na lobi bongo comprendre kaka. Po Congolais pa mema masumu ebele. Lingala ezoloba ma partout. Tangu tozoloba batu ya mangala. Nazolobela kaka Congolais te. Nazolobela na batu nyonso balobaka mangala. Ba pays nyonso elobaka lingala. Tokomi kokotisa mbindo. Griffe ya lingala ezosila. Bandeko balobaka lingala bakoma lokola ba Congolais. Tangu bo bundi quelque part bo swani ba Ivoirien. Bandeko na biso ba Nigeria.
balobaka ete ba congolais ba bundi bango ba yebaka ko distingue te ezo sala passe pe bo soto na poti mbangu ko pesa ndeko na ngai mbote ke CRTT mwasi ya papa Selio na Stuttgart. Mama tete mwasi kitoko. Papa Selio vraiment obetali bakuna zelo. Mwasi moko pose. CRTT mama na sem. Zwa penza mbote euti epa ya cœur sensible. Na profite sous kopesa mama Sophie Kabenja. Ye alongwa Allemagne akomane na Belgique. Mama Sophie. Alobi aboyine ba guten tag. Ya lingi bana ne ba pesa ke bonjour. Mama Sophie alobi ete aboyine koyoka ba rede bis o bazo benga unten fulamveki. Ezanet na kiyombi. Ezanet na ki Congo. Ya linge payo bazo benga kelmis. Aboye payo bazo benga buzo. Toseka mwa muke. Bande ko balandi ya Congo Check TV Europe. Vraiment bipa union so bokutami ngai ndeko na bino cœur sensible na lingi bino mingi bande ko na ngai bokozala desite ngai ndenge naza boye nazosala makambo ya ebele boutaki komona mama moko boye azolia ndunda na Thomson koko moko boye azolia salade na Thomson ezalaki penza ngai cœur sensible na sali lisusu oya kikoko bokomona makambo ebele na Congo Check bokozala desite. Vraiment bolanda chaîne oyo mingi. Bosa abonné. Yebisa ndeko aza pembeni. Ke kuna makambo ezoleka ya malonga. Bosa abonné. Bande kuna lobaki na bino ete totika ko bebisa internet. Na YouTube oko apprendre makambo ebele même ya kobongisa suki. Ndenge nga sali mona uti salote ngai moko. Na tangu na longoli kitambala bandeko na ngai suki na ngai pe eza ya kitoko. Yango. Bomoni, tu vois? Oyo nyonso na munyango na YouTube. Ori ya kozwa temps ya kosala makambo ezangi tina ya koloba biloba ya kobebisa tano pour rien ya koyina cœur sensible mena seki po bato bazo linganga baza ebele ya ebele yo mutozo yinango za kaka yo moko tala ndenge na salisuki nga penza na zwaka penza mbongo ya ebele te na kende kobebisa yango na salon na sala kasuki na ngai moko pona nini na kotaka na YouTube pona kozwa M+ na koki ko balusango modeli nyonso ongai na lingi vraiment na kobima kaka kitoko makasi bandeko na ngai bomon vraiment na pesi bino mbote bolandaka biso bokozala desite vraiment nga na suki na ngai awa bino nde batu bozo sala biso to monana boss na biso Sibu Mutombo yende muta fongoli chaîne oyo na Europe na ville ya Aachen oyo babengi Aren na Allemagne. Merci beaucoup. Bye. Ciao. NKD Zwalongonia mbote no yangoyo mwasi kitoko bois noir mubala yo abetali bakuna zelo. Merci beaucoup. Ciao.
Bandeko balandi ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote bipai nyonso bokutami bozwa penza mbote euti epai ya ndeko na bino cœur sensible na bosani te kopesa lisusu bosi na biso Sibu Mutombo mbote bele papa umela na kiti ya kibokonzi nzamba pesa yo makoki ya kokoma na mibu ya ebele po yonde mutozo sala biso tomona na bipai na bipai zwa penza mbote na yo yango elongo na libota na yo mobimba bandeko likambo na ye nango ya lelo tobongisa mwa comportement sujet ezali ete invitation na fête bandeko tangu bandeko bazobongisa fête ezalaka penza likambo ya papa na mama na kati ya ndako na bango babongisi eloko oyo babengi fête basali programme ndenge fête na bango ekezalela sali bakozwa nini bakolata nyonso soki ebongi bakomi na niveau ya bainvitation sali na sali ezalaka na nombre ya bato esengeli bakuta eza na sali mosusu ya 120 personnes 500 800 1500 mosusu 70 personnes kaka lolenge sali ezaleli kasi nini penza ya mbeba pe ya kokoso ezokutama na biso bakongolais likambo ya mabe makasi tangu ndeko abongisi milulu na ye ya fête akaboli ba invitation ye azwi sali ya 120 personnes par exemple apesi ndeko cœur sensible invitation apesi ndeko na ngai MKD invitation aye kopesa mama Sophie invitation nini ezosalama bandeko na ngai tangu bandeko oyo bazwi ba invitation wana napesi par exemple ndeko songolo bapesi ye invitation akende na fête soit babengi bino couple bakomi couple kingandi soit yo moko mama okei po eza pe na bafeti mosusu omona papa koki kokende ye moko mama koki kokende ye moko eza penza na problème te kasi nini ekoma koleka bandeko na ngai ndeko na tangu asalisi milulu na ye ya fête aye kokabola ba invitation na sali ya 120 personnes aye kopesa ndeko songolo mukolo pe ya mariage ekoki ndeko oyo babengisaki na muninga jour yango ekoki aza na bana 7 ayambaki bapaya bawuti Angleterre misatu 10 eza na ndeko moko awutaki na Italie 11 na ye moko 12 mobali na ye 13 bandeko na ngai likambo ya soni ndeko wana akumbi ndako ne mobimba 13 personnes ye elongo na bana na ye 7 na mobali na ye na bandeko misato bautaki na Angleterre na camarade na ye autaki na Italie bake 12 personnes à fête invitation ezalaki moko s'il vous plaît ndeko wana sale ezali ya 120 personnes ndeko wana ke na fête ebandi bavandi mwana na ye ya 4 ans ya 5 ans azwi place avandi bandeko bazwaki ba invitation ya mikolo baye ndenge kaka bakongole toyaka ba 2h du matin ba 23h ba 22h bandeko wana baye tangu bandeko baye ba telemi protocole amoni ete epa ya mama songolo kuna amemaki bana ya mike mwana mususu ya 7 ans fandi ya 5 ans ya 3 ans azwi place protocole ya ye atelemisi mwana atie bapaya oyo bazwaki ba invitation mama wana bombi kanda na sa motema mais invitation bapesaki ye moko puisque sale eza ya 120 personnes
bandeko tomeka kobongisa. Tomeka kobongisa eza makambo ke ezosala soni, ezosala passe. Tangu ndeko oyo apesi yo invitation, saki asepelaka na yo. Eza pe na bandeko mosusu oyo ofai na bango na ville. Bazwaki occasion wana te ya kozwa invitation, yo ozwi invitation. Kaka lokola Congolais aza problématique. Na bakisi lisusu bandeko oyo balobaka lingala ba pays voisins baza ba problématique. Akangi kanda abombi na sa mutema. Feti ya ndeko elekani malamu. Me lokola Congolais akendaki na feti wana, alukaka kaka epai oyo akokritike. Soki atali mwasi alataki malamu, atali sala ezalaki kitoko, tangu feti esili bazongi na ndako, ndeko wana abengi ndeko moko songolo. Feti elekaki naki nango bien, mais sala ezalaki mulunge. Robe wana alategiza ba robe moko ya kale, ngaku namona ki robe wana pa bandibwe. Mon Dieu. Congolais toza boye pourquoi? Congolais alukaka kaka eloko ya ko critiquer. Na tangu likambu nyonso eleki nango malamu, epa ya Congolais fa critiquer. Soit sale ezalaki mulunge, soka moni sale ezali bien, ndeko alati kitoko, makambo nyonso eza malamu, ake na kota biloko akolia. Banani balambaki biloko? Ntabane ezalaki makasi, Mungu eleka. Yango ba mama mosusu beko lamba te batika. Mais ezalaki penza mabete soki ya lolenge nini. Mais lokola mutema ya bato ya mangala emesana kako kritike, ake na biloko akolia elekaki mungwa. Biloko akolia na fete ezalaka ebele. Ata 45 sortes ya biloko akolia. Mais ye peut-être amekaki ntaba mutu ezalaki makasi, asangisi biloko nyonso ezalaki malamu te. Pona nini fete ya muninga ezala 100% kitoko te na munoko oya ye, abandi kotia matonga, abandi kobebisa, abandi kobenga partout. Bandeko to changer. To changer, to changer. Bozoka nazoloba to. Nazoloba te ke bo. To changer nangai na kati. Nazozwa pe implice. Naza musantu te. Naza pe na mabe. Po naza na mukili oya masumu. E suki wana te bandeko na ngai, Congolais abandi ko benga, abandi ko diaboliser ndeko mwasi oya balaki, apesaki invitation na esengo nyonso, tokoma lokola famille. Bandeko na ngai, eza makambu moko ezopesa soni. Makambu lisusu oya mabe koleka. Touta na bamboka na biso touta. Likambo sina lobango na kala. Ndenge tokoma awa na poto, mwana ya bumbu, bana ya masina, ya ngaba, ya selembao, bana kitoki mosi. Bandeko na fingite, mena sije mutetindi ndenge wana. Na poto batikala susute. Biso nyonso tokoma bana ya Gombe. Biso nyonso tokoma bana ya Mbinza, ya bana ya Bandal. Moi j'habite à Bandal. Ngana fandi na limete. Bana selemba una poto babunga na kitoki mosi. Meto uteki na ba famille pauvre. Bandeko na ngai. Meto ye awa na mboka oyo eza na abondance etonda biloko akolia. Mero ke sala ngai pasi pe mawa. Mutu alongwe ndaku na ye bandeko. Tangu yo longwe ndaku na yo, to mekaka quand même
ozokende fete tikala kolia ata ya mokie pona dignité na yo moko. Nini ekomaka mutu akomi na feti ake kozwa basani atondisi tina likolo abandi kolia biloko etikali swati bandeko oyo bayaka na basashe babwaki biloko perte na perte. Esuki kaka wana te ndeko soki asilisi kolia alinga kende nayebi te basashe soki ekoma komemama na basaki. J'espère eza ndenge wana. Ndeko akeya bandi kotoka biloko abandi kotoka biloko ye moko azwi 7 sachet 5 sachet atie makayabu atie nini atie Thomson. Ndeko nasi na mona ndeko moko akamati Thomson makayabu akamati ngombe ntaba a mélanger sachet moko tala kabakata na sachet. Siko ndeko nanga na tuna nanu tangu bomemaka biloko wana otie na congélateur tangu yo ozobimisa yango eske ezalaka susu na goût ya kolia ya malamu to te. Totika komi yokisa soni tolinga te mokili ridiculize biso pona biloko ya kolia. Bandeko ebele babimisaka misu otondisi basashe ozokende nango wapi na bakwanga na fete ekoma ya koyiba poto ezali mboka ya nzala te. Tango oza na 3 euros okoyeba kolia yo na bana na yo ndako no mobimba. Pourquoi makambo aboye ezosala pasi? Eza na bandeko mosusu oyo bawelelaka biloko ya kolia na moma kuta kolamba monanaki te. Azalaka kaka na baraison, azalaki na bana akendaki boye meza bandeko wana nde bakenda kozwa bakenda konduka biloko mbangu. Otondisi basashe ya ebeloke nango na ndako tie na congélateur. Biloko yango pe ekosila nango goût. Yango kako banda ko servir mubali na yo. Ça c'est la honte. Vraiment c'est la honte. Tomeka ko changer. Pona nini boye? Soki bandeko na biso totika basali ndengwana eza mabe meto ko comprendre me biso awate pardon. Na mona ndeko mobali moko bolimbisa misuni neti boye bandeko na ngai misuni neti boye ndenge na simbi azokamata misuni bandeko na ngai ya mobali azokamata misuni azokotsa na poche epesa ngai pasi makambo suna kokaka te. Franchement makambo suna kokaka te franchement. Akamati misuni azoli azokotisa na poche eza beze te. Olala my God. Eza na ndeko moko bazo filme azoyeba te aza pe na fiancé na ye ya mundele aza jeune fille akoko za ba 24 25 biloko moko ndenge wana akeko zo ba sani misatu plein moko apesi mobali na mundele moko ye moko azolia mundele pa lia kana ye mingi te. Tango basisi kolia azwi sachet ya noir abandi ko soka biloko bazo filme ye na mobali na mundele pembeni epesaki ngai mawa epesaki ngai pasi. Olala balobi teke na feti omemeloko te pona tangu ndeko asali feti biloko parfois etikalaka balendi kobwaka ezali pe perte.
me nazoloba bandeko oyo bamemaka na kilo koso oke konduka 5 sachet ndeko mosusu akosangisa basashe ya ebele sachet moko asangisi bisangisa sangisa kuna mondie nini kaka communauté oyo heba congolais ezopesa mawa tozongi na ndeko oyo amemaki mwana ya 3 ans oyo afandisaki mwana ya 3 ans na kiti akumbaki ndako ne mobimba 12 personnes na place ya invitation mutu moko tangu feti esili ndeko ya balaki azozela muninga na ye abenga ya pese félicitation nzoka yesi akanga kanda lokola batelimisaki mwana na ya 5 ans ya 3 ans ndeko oyo abalaki ça n'a rien à voir ayebaki te nini elekanaki mais amoni silence moko boye to changer feti soki babengi yo moko mama kende yo moko s'il vous plaît komema ngulupa ya bana te okamati mwana muke ofandise na kiti oyo mukole sengeli afanda baloba te batelimisa te okangi kanda tobongisa bandeko na ngai critique okoki pe ko critiquer mais obombi yango na kati na yo bokokaka te soit omoni penza likambo moko eza nango ya malamu te eza ya mabe balobi te ke tozala basantu mbala mine soit pe omoni robi ndeko alataki esepelisi yo te okoki pe kogarda yango na yo moko eza nango perte te mpo bandeko ebele bamonaka soki akritike te ezali perte olala tozokende wapi tobongisa mentalite na biso feti na ntango babengisi yo moko okei na ntango babengisi na papa boke po sali na ntango ezali ya 120 personnes yo na ndako no obimi na 12 personnes yo lingo mimonisa yete na ville wana balingaka yo mingi oyambi bakamarade bauti na Londres omemi bango na fete baki na programmité po excuse bandeko camarade na yo oyo memi na fete azalaki na programmité mais lokwa tozaka ba problématique tokendaka kaka po tobebisa nayebi ndeko moko na Stuttgart ndeko wana mpe na kotala ye mpenza boye azalaka motema mabe bandeko moko babalaka bazalaki mpenza boye famille me ndeko wana nini oyo asalaka balandi ya Congo Check TV aye na survette na kati ya fete asalaki yango exprès po abebisa fete ya moninga me na bafeti nyonso alataka bien bandeko ya mangala soki nalobi bongo bocomprendre kaka po congolais mpe amema masumu ebele lingala ezolobama partout ntango tozoloba bato ya mangala nazolobela kaka congolais te nazolobela na bato nyonso balobaka mangala bapeyi nyonso elobaka lingala tokomi kokotisa mbindo griffe ya lingala ezosila bandeko balobaka lingala bakoma lokola bakongolais tangu bobundi quelque part boswani baivoirien bandeko na biso banigeria balobaka ete bakongolais babundi bango bayebaka kodistingue te ezosala passe mpe bosoto na poti mbangu kopesa ndeko na ngai mbote ke
Sœur Tété mwasi ya papa Selio na Stuttgart. Mama Tété mwasi kitoko. Papa Selio vraiment obetali bakuna zelo. Mwasi moko pose. Sœur Tété mama na sem. Zwa penza mbote euti epa ya cœur sensible. Na profite sous kopesa mama Sophie Kabenja. Ye alongwa Allemagne komane na Belgique. Mama Sophie. Alobi aboyine ba guten tag. Ya lingi bana ne ba pesa ke bonjour. Mama Sophie alobi ete aboyine koyoka ba rede bis o bazo benga unten fulamveki. Ezanet na kiyombi. Ezanet na Congo. Ya linge payo bazo benga kelmis. Aboye payo bazo benga buzo. Toseka mwa muke. Bande ko balandi ya Congo Check TV Europe. Vraiment bipa union so bokutami ngai ndeko na bino cœur sensible na lingi bino mingi bandeko na ngai bokozala desite ngai ndenge naza boye nazosala makambo ya ebele boutaki komona mama moko boye azolia ndunda na Thomson koko moko boye azolia salade na Thomson ezalaki penza ngai cœur sensible. Na sali lisusu oya kikoko boko mona makambo ebele na Congo Check boko zala desite. Vraiment bolanda chaîne oyo mingi. Bo s'abonner. Yebisa ndeko aza pembeni. Ke kuna makambo ezoleka ya malonga. Bo s'abonner. Bande kuna lobaki na bino ete totika ko bebisa internet. Na YouTube oko apprendre makambo ebele même ya kobongisa suki. Ndenge nga nasali mona uti salote ngai moko. Na tangu na longoli kitambala bandeko na ngai suki na ngai pe eza ya kitoko. Yango. Bomoni, tu vois? Oyo nyonso na monyango na YouTube. Ori ya kozwa temps ya kosala makambo ezangi tina ya koloba biloba ya kobebisa tano pour rien ya koyina cœur sensible mena seki po bato bazolinganga baza ebele ya ebele yo muto zoyinango za kaka yo moko tala ndenge na salisuki nga penza na zwaka penza mbongo ya ebele te na kende kobebisa yango na salon na sala kasuki na ngai moko pona nini na kotaka na YouTube pona kozwa M+ na koki ko balusango modeli nyonso ongai na lingi vraiment na kobima kaka kitoko makasi bandeko na ngai bomon vraiment na pesi bino mbote bolanda kabiso bokozala desite vraiment nga na suki na ngai awa bino nde batu bozo sala biso to monana boss na biso Sibu Mutombo yende muta fongoli chaîne oyo na Europe na ville ya Aachen oyo babengi Aren na Allemagne. Merci beaucoup. Bye. Ciao. Congo Check TV. Yasibo Mutombo. Congo Check TV. Yasibo Mutombo.